États-Unis ebongisi mibembo mibale miampepo pona kozongisa na Amerika. Bana na yango bakangami na RDC likolo na mikano mia bokangi ndelo ya bikolo pona COVID-19. Mibembo miango mikosalema le 26 pe le 30 mai kolongwa Kinshasa, Goma pe soki manso mazali malamu Lubumbashi. Bapaya bazwa mikanda ya kovanda na Amerika pe bapesa mindingisa ya kozwa mpepo yango. États-Unis esengi bolukiluki pe etumbu pona policier oyo abetaki masasi na moko na bilenge ya lingomba lusha baye batambulaki jeudi na Beni pona kosenga bobomi bato bosila. Ba policier babale bakangamaki nsima na liwa ya elenge yango ya mibu tuku mibale na moko. Banque mondiale indimi kobakisa 445 millions ya $, na ntina ya kosunga bingumba pe bituka bizali na mpasi koleka mpe bakima bitumba. Misolo mipesamaki liboso mipesaki nzela ya kobongisa ba infrastructure communautaire kama mwambe na ndambo. Président Donald Trump andimi ete alataka masque kasi na miso ya bato te. Tata mokonzi ya Amerika amonana nanu te na masque na elongi. Alobi alataka yango soki esika ezali na likama. Asakoli ete akotia bendele ya Amerika na lolenge ya matanga pona kokanisa milimo ya bato nkoto tuku libwa na minei baye basili kowa na COVID-19 na États-Unis.